Mbote na bino tukuta nsusu mokolo ya lelo bino bato bosepelaka na magazine na biso kani. Léon a parlé du peuple, président de la République Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, ayambaki serment il y a 3 juges, il y a cour constitutionnelle, Oyo, Aoutaki Konome, voilà un reportage Oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, akitaki Léon a parlé du peuple nous l'a fait après-midi, pour na koyamba serment il y a 3 juges, Oyo bazalaki nommé récemment par ordonnance naye, 3 juges ya haute cour, ba prêter serment mokolo ya lelo le 15 juin 2022, liboso na ye moko magistrat suprême et na parlement. Ezalaki juge Lumbaya Sylvain, juge Yuma Bahati, oyo bazalaki désigné na poste oyo na présidence de la République, et na conseil supérieur ya magistrature. Et les sous juge Dieudonné, yé parlement mutu eponaki ye. Moi, Christian Jala Yuma Bahati. Moi, Lumu Mbaya Silva. Moi, Dieudonné Manza Andia. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Na Assemblée nationale, kuna epa ya ba député national, président na bango Mboso Kodi Akwanga a annoncé que va commettre la disposition ya FARDC $200 000 oyo ba député ba cotiser Bolanda. En ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, je prie les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au front et vers notre population. Notre population de l'Est qui pendant plus de 2 décennies continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que le peuple congolais soit respecté à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes. Les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu $200 000, fruit de cotisations des honorables députés. Ces $200 000 serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Une délégation de collègues descendra sur place pour offrir au commandant des opérations
et aux gouverneurs de 2 provinces cette contribution de l'Assemblée nationale. Esengeli boyebaki lelo na tongo na ville ya Goma na Nord Kivu, population ba manifester pour na kotelemela une fois de plus agression ya Rwanda oyo bazobatama na sima ya M23. Mokolo ya lelo mercredi 15 juin 2022 na tongo ba habitant ya ville ya Goma na province ya Nord Kivu bakitaki na banzela pour na ko manifester contre agression rwandaise pe ko exprimer soutien na bango na armée congolaise pour babenga na ba Rwandais na mabele ya République démocratique du Congo. Ba se dirigeaki ti na frontière oyo ekaboli biso na Rwanda pour na koloba ke balingi lisusu ba Rwandais na mboka na biso te. Rwanda etikala ya ba Rwandais, Congo etikali kaka ya ba Congolais. Posa na bango ezali ke gouvernement ya République va pesa bango pe ba tenue pe na ba armes po bango pe ba kende kokota na Rwanda ba tia pe mobulu pour na ko défendre mboka na bango. Oyo nyonso ezali ko lakisa ndenge nini Congolais nyonso atelemi pour na ko défendre mboka na ye. Eza normal. Ministre ya PT1 Kibasa Maliba akendaki na Mbujimai pour la forum ya Télécom Penatik na marge ya journée mondiale ya Télécom célébré le 17 mai à chaque année. Bolanda ndenge bayambaki ye na population ya Mbujimai. Ezalaki nde démonstration de force pour la ministre ya poste télécommunication nouvelle technologie ya information pe ya communication Augustin Kibasa Maliba oyo azali lisusu autorité morale ya UDPS Kibasa tango akitaki mokolo ya lundi 13 juin 2022 na ville ya Mbujimai oyo ezali chef lié ya Kasai Oriental. Ba papa, ba mama na bana bayaki ebele na aéroport pona koyamba Augustin Kibasa Maliba avec un pacte na idéologie. Population basengi Kibasa Maliba oyo azali autorité morale ya UDPS Kibasa amata na mutuka te carnaval et salamaki kobanda aéroport atamboli makolo elongo na population ya Mbujimai ti na siège ya SPT esika azwaki maloba liboso ya bato ebele oyo bayaki koyamba ye. Ya liboso abandaki nanu na ko remercier bango na accueil oyo ba réservelaki ye pe na sima ayebisi bango ba continuer toujours ko soutenir mokonzi ya mboka sans condition pe na gouvernement na ye mobimba pour na développement ya mboka na biso oyo déjà ezali entamé na projet kitoko ya 145 territoires. Pe na sima a expliqué bango tina ya présence na ye na kati ya ville ya Mbujimai oyo ezali forum munene ya Télécom pe ya TIC awa na Mbujimai en marge ya célébration ya journée mondiale ya Télécom oyo efetamaka le 17 mai à chaque année. Accueil oyo population ya Kasai Oriental basali na autorité morale na bango et démontrer que Augustin Kibasa Maliba azali un leader ya dimension nationale pe IDPS Kibasa ezali parti politique moko national pe ezali implanté na étendue nyonso ya République démocratique du Congo selon idéologie pe souhait ya ba père fondateur nango. Augustin Kibasa Maliba, un homme juste. Pour Bible Zakoloba, le juste grandira comme un palmier. Yasolo. Bobo Sanate, mokolo ya lobinde Augustin Kibasa Maliba alansaki ba travaux ya forum sur Télécom Natik na ville ya Mbujimai ba image bokolandango na édition na biso ezoya. Beltesco na souci ya kosepesa bana mboka amemeli bango spaghetti ya sika na kombo ya Roni. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte
alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya lundi le 13 juin 2022, Société nationale de loterie zonale a procédé qui n'a paiement ya gagnant ya 26 291 900 francs congolais. Cérémonie et salama kibongo na rond-point Willery bolanda reportage oyo. Mokolo ya lelo lundi 13 juin 2022 eyinda ki mabe na rond-point Willery na commune ya Lingwala. Société nationale de loterie zonale en sigle a procédé qui n'a paiement ya gagnant munene ya PMI ya mokolo ya le 7 juin 2022 na agence ya Bumbu Selembao oyo a gagné qui montant ya 26 299 700 francs congolais. Na présence ya ADGA ya Sonal, ba agent pe ba cadre ya Sonal, pe na bourgmestre ya commune ya Lingwala. Gagnant yango Yeyo, Papa Kingi Faustin, enseignant de son état, après vérification ya souche na ye, ne azwaki chèque na ye ya montant ya 26 299 700 francs congolais na maboko ya bourgmestre ya Lingwala. Ku ezali nkolo munene po to accompagner Sonal aye ko remettre longo na biso to pesa motoyo abundaki na to bengi jeu ya Sonal to bengi loterie to mesana ko benga ngo bongo abundaki pe ameki ko gagner a ju 26 millions ezali di sécurité nzambe ayebi ndenga pesaka yanga to sengi na batu mususu o babeta kabale mbate mukolo na yo ko zala pe ko gagner pe jeu wana ko gagner bunda bondela nzambe mingi pa ko pesa ebeta musu 26 millions za muki tamsu ko de 26 millions donc yango wana ba molelo te ko pesa pa muto ezali ya lokuta te ezali vraiment biso moko to lande za solo azumba on a 26 millions ou ya ko sala mo ba poso azala ki nango ezanga ki pa ko sala sina ngo to accompagner le national pour na remettre chèque na muto ya gagner o ba benga bango ba gagnant a parier donc a beti pe gagner. ADGA Jean Lambert pe azanga ki malobate pour na ko encourager ba parière nyonso ya PMI pour ba continuer ko pesa confiance na PMI pour makambo PMI eza ko sala eza ko bongola ba vie ya bato pe ya mabota na bango. O ezali campagne to sali pour na fête ya 30 juin. Alors heureusement tozui gagné à munene et on tolo to kutango na miso bato nyonso ba mona ke ezali kambo ya solo to ko sala batute. O ya ko beta soka longi to futie. Yango to ko futie lelo to inviter pe beaucoup mais ça accompagner biso pour na za lokola témoin ya population ya Kisasa. Yango to futie lelo eza esengo mingi. Na tournaye papa Faustin Kingi a exprimé esengo oyo azali na yango ya ko gagner somme ya munene boye national PMI. Sonal vi nazane esengo mingi na pesi nzambe merci po ye aza source inspiration nyonso na pesi ba autorité ya Sonal merci parce que grâce na bango nde lelo ngana koki koloba liboso ya public boye
pour la action ça va continuer parce que ils permettre n'importe quel citoyen, il y a n'importe couche et quelle couche sociale encore comme un millionnaire. Pour ça que peut-être tout le monde a voté. On a fait merci. La barrière va continuer pour bêta parce que Kéyé Banakate, Ngana Limakite, les longs a gagné Grolo, Bango peut continuer, Tamtu va gagner Oyo, pour Bele pour les Kongana Sui. On va bêta Kate, va continuer pour bêta, et Baya pour bêta, pour les réalité. Le million national et ça nous coûte des solo. Merci. Ndenge kaka tolobaka Sonal ezali hôpital oyo esilisaka maladi ya mpiaka. Lelo ya ye lobi pe ekozala ya yo. Pour mokolo ya lobi 14 juillet 2022, Sonal atie cagnotte ya munene ya 20 millions de francs congolais na bato nyonso oyo bakobeta pemi mokolo ya lobi. Boleka ebele na ba kiosque ya pemi, bobeta chance ezali ya moto nyonso. Pemi, jouer c'est gagner. Bolanda parlement debout te proposer bino mukolo lelo. IDP viva. Ndo moni poso pena mutu munene. Eza boyete ha. Poso na mabundi. IDP viva. Wap na go. Siko Paul Kagame mandozo mo facilement ndenge nini. Ba mama ta ba okota kina Rwanda batoki. Bakena na wa. Ba yaya. Tango ba teka wana bebabi. Ba mama ndolo ba kaya soto kusibiloko na Goma. E ba no si la na journée. Au moins quand nous sommes salamini, basombi anana butu asani. Basombi bisusu. IDP viva. Bango pe, bango ba miliki na bango kuna. Bakota na Goma, batike ngo facilement, basombi bo asani. Siko depuis wana trafic et ça maté. Bobi ke papa tena isa congolais surtout prenez-vous ça. IDP viva. Siko congolais habite dans message dans le ndenge na bi. IDP viva. IDP viva. Ndo moni Paul Kagame ateli ke batie lumbe maka. Abi yebe. Ndenge zabo esiko likambo sala maka entre peuple na président et c'est le peuple pouvoir à peuple ça pouvoir nini. Ya nzambe zabo ete ba la voix du peuple c'est la voix de nani. Siko tant déjà ba Rwandais, ba femme commerçante wana ba dape o abengaka ba to bakufela mibale zabo ete. IDP viva, ba femme veuve. Ba to Paul Kagame yo luki bituma na yo okoteli M23 siko bakanyi frontière Paul Kagame abima na kobimela ko betone IDP viva nde Kagame siko bangi IDP c'est viva lumbe na lo talo bate nde siko ya keko senga siko yo o abengaka basela bango pont entre président ya Macky Sall IDP viva o ya Sénégal ezabo ete ata bango président Union africaine IDP c'est viva ne Macky Sall obité moi je connais Félix a une décision, parce que moi, il faut noter la bino ou le président Angola, IDP viva. Donc, mon président Angola, Adoluka, dialogue. C'est facile à nous quoi. Il y a un peu de depuis tout le monde. Tant que Fatiazo ya Kagame a fait Yebe, assez comme Fatia s'est caté. IDP viva. Kagame s'est caté Sanini. Fatikou Data l'a été. Ataka Lorenzo. Pourquoi tu m'avais appelé? Lorenzo, mais je t'avais appelé. Voyez Kagame. Pourquoi tu m'avais appelé? IDP viva. IDP viva. Chers combattants, combattantes. Et comme il se dit sa position. Et ça peut être. IDP c'est viva. Dans le bagage le moko. Ceux qui quand tu bandu ko tsa ba céder na biso ya IDP. Tout comme maloba était ce que doit mulumba to appliquer ngo Congo na biso ko changer na minute ya botangi IDP viva bete la papa na bo makasi il avait fait un grand travail IDP viva lelo bagoma tracien o bano bo na bango ba tiki to activité nesi bino to teka na deux groupes armés terroristes manquant na FDC IDP viva ADF ADF na lu ADF na lu ADF Yebe kamite zo kanini azoka son yebe kamite zo kanini IDP viva parce que ba groupe armés surtout yaya basangani babi en tokala yomo parce que matuza oyo zo le niveau oyo et zo matuza ko ça ba che wona yo ka yango la roquette kaka moko IDP viva nabi la roquette mo bando mekango moko beti ta yaya et comme il est là wa Kagame bila melo kana tout ça ni ça c'est quoi
UDPS viva. Yebe. Parce que c'était Weza bor moko ya Congo. Bor mo. Boso ba tosko veut de Talibango. UDPS viva. Parce que c'est bino Rwanda wana ezaka ka parti mukie ya IPN. Ceux qui font ta président la go. Ba moni ba goma ça sera sitting na frontière wana. Ba daka la pouvoir pe en côte ba zipe Kagame ba tina ça de marché de Sambisier. UDPS viva. UDPS viva. Ndozo kasiko ah na sabino ba tu ko récupérer Bunagana. UDPS viva. Ba récupérer yango ha. Ba récupérer ngo ndenge nini? Ba récupérer ndambu, c'est-à-dire ba sangani na Burundi. Rwanda ba sangani na Burundi. O eza témoignage ya ba gomatracien. Population ne ba tolo ba ke ba soda Burundi ba Merci pour vos qui est belé à Kolanda. Magazine na biso et comme na suka. Ngala bino tokutani mbala sima. Kaka ndenge to le baka Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.